Nzambe oyo akela likolo na se na biloko biso apambola bino na kombo se moko ya mwana wa ye Yesu Kristo oyo avandisa na loboko na ya mobali oyo likolo azali kointercede mpo na biso. Nazali kotondo Nzambe botondi mpo na libakuli ye apesi ngai lelo mpo ete tokoka kosolola na bino. Bino baye bolingaka ye Nzambe oyo asolo mpe bolingaka liloba lia ye. Ezali ngai Tito Nganda. Boye bolamu na émission na biso que dit la parole de Dieu liloba lia Nzambe elobi nini. Lelo tokoyanula na motuna moi. Mokolo nini Yesu Kristu akufaka. Mokolo nini Yesu Kristu akufaka. Po ete tozwa eyano na motuna moi esengeli tokende na kati ya liloba lia Nzambe po tokoka koyeba mokolo moi mwana wa Nzambe Yesu Kristu akufaka. Nakanisi nzike na kati na bino batu ebele bayebi pe bateya bango bayokaka bamonaka na bilili to na filme que Yesu Kristo akufaka mokolo ya mitano, donc vendredi saint, pe Yesu Kristo asekwa na mokolo ya yenga. Bato mingi bayebi ndenge wana. Nakanisi nabo vandaka nabo kanisaka bozindo ya liloba lia Nzambe. Lite ya liye ezoko pesa bato basusu po ete bakoka ko questionner logique ya bandimi ya Bible. Po ete ata ozwi mwana ya moke, mwana oyo ayebi abandi kotanga, ayebi kotanga moko mibale misato te mitano, oyebisa mwana tanga nano kobanda vendredi ti dimanche. Okozwa mikolo boni pe butu boni. Pona nini nazotuna moto na mona? Po ete Yesu Kristu yeme ye moko alobaka na kati ya évangile ya Matthieu na kati ya liloba lia Nzambe ke ye mwana ya Nzambe, mwana ya moto, ye akosala mikolo misato pe butu misato na kati ya mabele. Po ete tokoka ko vérifier maye Yesu Kristu aloba esengeli tokende na évangile ya Matthieu chapitre 12 tout en verset 40. Matthieu 12 verset 40. Po ete lolenge moko Jonas azalaka na kati ya libumu ya mbisi ya munene mikolo misato pe butu misato, lolenge moko mwana ya moto ye pe akozala na kati ya mabele mikolo misato pe butu misato. Matthieu chapitre 12 verset 40 elobi na ndenge moko ya clair. Mbala mibale alobi ke butu mikolo misato pe butu misato. Tango liloba Nzambe ezoba mikolo misato pe butu misato, elingi koloba ke tozali na période misato ya 24 heures. Donc, soko oza na période de misato ya 24 heures, l'istoko total na yango ekomi 72 heures. Alors, comment ezali possible? Yo ndeko mwasi ozoka ngai ovanda okanisa. Yo ndeko mbali ozoka ngai ovanda okanisa. O calculer nano. Yo moko kobanda vendredi saint. Parce que Jésus-Christ akufaki selon la parole de Dieu na 15 heures. Dans les environs de 15 heures. Tout comme vendredi na 15 heures. Bon. Na tongo ya dimanche. Est-ce que okozwa mikolo misato pe butu misato? Yango wana nalobaki awake lite ya lina
ezoko pesa bato basusu o baza bandimité ba chrétien te ba questionner batala logique ya bandimi ya Bible. Comment bako ndima eloko ndingi wana bazo compter vendredi Yesu Christ abika kosala nkati ya mabele mikolo misato pe butu misato. Bon bazo te ya kufaka vendredi na 15h. Bon kolonga vendredi na 15h kokoma dimanche na tongo ezali butu misato pe mikolo misato. Ah, ezali motuna. Biblia ezoloba ke Yesu Christu asilaki deja kosekwa na mokola yenga na tongo. Mais troisième jour ekozala te. Alors, lite alina ezali kokana na liloba lya Nzambe te. Tokosala nini? Biso tokokanisa mae euti na mutu na biso te. Biso esengeli tokende na kati ya liloba lya Nzambe po to découvrir toyeba ngonga pe ba détail oyo ezali na etali liwa Yesu Kristu bokundami waye pe sekwa na ye po ete to diviser liloba ya Nzambe ndenge Nzambe ye moko alingi. Esika nyonso liloba Nzambe eza kolobama na ndenge ya malamu ndenge Nzambe alingi, contradiction moko ekozala te, ekozala te, pe erreur ekozala te. Tango nini mokolo ya ba Judéen ezali kobanda? Esengeli toyeba. Mokolo ya ba Judéen ezali kobanda tango moi ezokolala. Tutubenga na lopoto au coucher du soleil. Tango moi ezo elali, alors mokolo mosusu ebandi. Le 14 ezalaki jour ezalaki liboso ya Pasika. Fête to eyenga ya mapa. Donc ezalaki mokolo bazoko lengela. Donc le jour de la préparation. Na le 15 Nissan. Donc le 15 Nissan ezali fête to eyenga Pasika ezalaki kobanda officiellement. Donc le 14 de Nissan bazali kolengela ngo. Ezaki mokolo ezaki liboso ezoya liboso ya eyenga ya Pasika. Bazali kosala préparation. Bokoyi kotanga na kati ya Lévitique chapitre 23 verset 6 à 7. Botanga obino moko na ndako. Lévitique 23 verset 6 à 7. Donc mokolo yambo ya eyenga ya mapa. Donc le 15 ezalaki liboso eza toujours babenga yango sainte convocation. Ezalaki mokolo ya saba, ezalaki un grand jour. Ndakisa so lelo yo soki Noël ekwei mokolo ya mine to jeudi. Moko jeudi ezali fête. Kasi soki Noël ekwei mokolo ya dimanche. OK, jour spécial ya Noël ekozala na priorité likolo ya dimanche oya tozalaka nango. Parce que Noël ezui priorité likolo na yango. Alors, esengeli biso bandimi toyeba rapport oyo ezali na liwa pe na sekwa ya mokonzi na biso Yesu Kristu. Ezali point moko très important. Parce que yango ezopesa point wana ezopesa confusion munene na bato. Tango bato bazoko kokabola te kopesa bokeseni te kati ya saba oyo ezali leto pana ba neto yebiango mokolo poso oyo ezalaki mokolo ya liboso ya fête wana eto yenga wana ya mapa pe na saba oyo hebdomadaire. Donc il faut bato bakoma baye babokeseni boye bozali kati ya saba wana oyo ezalaki jour ya liboso ya yenga ya mapa pe saba oyo hebdomadaire oyo ya mokolo oyo ya samedi oyo ezalaka poso na poso.
mokolo mo ezalaki avant sabbat wana hebdomadaire. Donc poso yaka donc chaque semaine mokolo eyaka liboso ya sabbat ezali mokolo mitano. Alors bato batire ka conclusion lokola bi lokola ezalaki ke elobami ke ezalaki mokolo moi ezalaki liboso ya mokolo sabbat pona bango conclusion Jésus Christ akufaki mokolo mona na vendredi. Alors asekwi dimanche. Alors lite alina epanzani kasi mokolo o ezalaki elandaki liwa ya Jésus Christ ezalaki sabbat oyo ya poso na poso te otoyebi yango lelo que samedi te ezalaki wana te parce que évangile à Jean epesi expliquer yango epesi détail likolo na yango na Jean chapitre 19 verset 31 na bobangi ke nzoto ya bawa nzoto ezalaki likolo ya banzete Yesu Kristo na bato basusu babakamaki okuruse ketika na likolo ya nzete na tango ya saba po ezalaki préparation po ezalaki préparation et mokolo ya saba wana ezalaki un grand jour mokolo munene bayuda basengi na Pilato po ete bakoka rompre makolo ya bato babakaki bango na kuruse pe bakitisa bango. Alors ndenge na kati ya passage oyo ya tozotanga ya Jean 19 likambo ya to ko crucifié ko baka Yesu Kristu avant sabbat spécial et ezali souligné awa na kati ya buku ya Biblia ya Louis II na batire kaba komamika c'était la préparation ezalaki bazako lengela et mokolo mona ezalaki sabbat donc mokolo sabbat wana ezalaki un grand jour ezalaki un jour spécial donc les grands jours mokolo munene wana ezalaki mokolo liboso ya eyenga ya mapa ya pasika et ezalaki mokolo oyo yaka avant sabbat hebdomadaire te oyo aposte ezalaki te keza vendredi parce que biso pense to sabbat ezali samedi mais mokolo avant samedi ezali vendredi mais awa ce n'était pas ezalaki vendredi te ba évangile ezoko documenter ezoko yebisa biso heure précise na tango Jésus Christ akufaki ezalaki le 14 de Nissan 14 de Nissan de Jésus Christ akufaki donc ba évangile bazako pesa ba ndimbola bazako expliquer ba pesa ba détail sur mok heure ngonga oyo Jésus Christ akufaka na Matthieu chapitre 27 verset 46 Matthieu 27 46 abina vers na 9e heure ngonga libwa abango Jésus Christ agangi na mongo munene Eli Eli lama sabakatani elingi koloba nzambe nanga pona nini yo tiki ngai tradition ezali awa ezali correct te bato oyo basalaki tradition oyo pe batiki mo hébreu ezali wana araméen bayebaki tradition ezali correct te vraie tradition ezali nzambe nanga pour ce but pona tina wana yo bombaki ngai nazalaki épargné nazalaki gardé nzambe akoki ko abandonner mwana na ete nzambe azalaki na kati ya Kristu azali ko réconcilier mokili na ye moko Jésus Christ azali ça toujours mokano ya nzambe et puis nzambe azalaki toujours na ye donc vraie tradition ezali mon Dieu pour ce but j'ai été épargné pour ce but j'ai été gardé na bomamaki. Donc Matthieu 27 46 ezobisa biso que Jésus Christ akufaki na 15 heures
na 15 heures. Oh, ils allaient 9e heure, tout ngalibois, d'après les Judéens. Dans verset 50, le banza mezo ba Jésus-Christ a poussé de nouveau à gangili sur makasi mongo ape azongisi elimu na ye. Alors, siko esengeli totuna tango nini Jésus-Christ akufi pe akundamaki. Teuti komona awa ke Jésus-Christ liwa na ye akufi na 15 heures. Donc, mokolo na ngonga ya liwa pe na bokundami ya Jésus-Christ ezali le 14 de Nissan. Donc, ezalaki mokolo premier mois. Donc, le 14 de Nissan du premier mois. Entre quoi? Entre 3 heures et 15 heures et 18 heures. Je reprends. Mokolo nangonga ya liwa pe bokundami ya Jésus-Christ ezali le 14 de Nissan. Entre 15 heures et 18 heures. Donc, on a 4 wana. Tout le monde peut na ère kokufa yebana 15 heures. 9e heure na ère judéenne. 15 heures. Alors, avant 18 heures, il fallait ba akundama. Parce que ce 18 heures est commis 18 heures 1 minute, mokolo mosusu e bandi. Donc, ba évangile nyonso mine bazali d'accord na heure ya sekwa ya Jésus-Christ. Bazali donc ngonga ya liwa ya Jésus-Christ neto uti komona ezalaki aux enfants à 15 heures. Akufaki. Bon, Jésus-Christ il fallait azala enterrer akundama avant 18 heures parce que 18 heures c'est commis na pourquoi 18 heures 1 minute mokolo mosusu bandi selon tango ya ba judéen. Biblia ezoloba ke Jésus-Christ akundamaki donc azalaki crucifié d'abord abakamaki okuru sepe akundamaki na tango ya préparation tango bazolengela et na uti koyebisa bino ke ezali le 14 de Nissan yango nde Jésus-Christ akufaki parce que tango ba crucifié ye akufaki et puis bakundaki ye ezalaki tango ya préparation tango bazolengele pasika na bango. Pona kokokisa ba rito ya pasika Jésus-Christ o azali meme na biso ya libonza efale esengelaki akundama katikati na ngongo na otolobana donc entre 15 heures na 18 heures il fallait azala akundama parce que soki 18 heures leki mokolo mosusu ebandi et tango ebandi na jour wana moto moko te akwa kosala susu misala misusu bokoki kovérifie eloko na otoyebisa bino sikoyo na Lévitique chapitre 23 verset 7. Lévitique 23 verset 7 bokoki tanga mpona bino moko. Donc quelle que soit heure oyo ngongo oyo Jésus-Christ akundamaki na otokoyebisa bino ke fallait akundama le 14 de Nissan entre 15 heures à 18 heures. Donc, et ils allaient dans même ngongawana entre 15 heures et 18 heures que Jésus-Christ a sekwaka 72 heures après. Jésus-Christ a koufi le 14 de Nissan à 15 heures. Il fallait akundama entre 15 heures à 18 heures et 72 heures plus tard, donc le 17 de Nissan, et Sengele qui a séquapé entre 15 heures et 18 heures. Alors, si poto yeba mokolo moye akufaki, il faut to banako tanga na bozonga kasima. Nde toko yeba. Jésus-Christ
asekwaki te na mokolo ya yenga. Toyebi tango Maria Magdala aye na lilita tongo penza. Le banzambe zo avec le mokolo ya liboso ya poso. Eza dimanche. Lilita ezalaki polele. Jésus Christ asilaki déjà kosekwa. Dans Jean chapitre 20 verset 1, il dit que mokolo ya liboso ya poso Maria Magdala akei na lilita tongo penza. Tango ezako sa no molili. Ya moni ke libanga o ezaki na lilita Jésus Christ ezaki balongoli yango déjà. Alors, tango nini Jésus Christ asekwaka? Jésus Christ asekwaka entre, tout à l'heure, entre 15h à 18h. Il y a mokolo ya poso. Donc, 72 heures après. Luanaï. Donc, je reprends. Jésus Christ akufaki le 14 à Nissan. À 15h. À Kundami, entre 15h à 18h et à 14h à Nissan. Il fallait ça na kati ya mabele mikolo misato pe butu misato. 72 heures après, c'est-à-dire le 17 de Nissan, Jésus-Christ entre 15h à 18h à ce que Isaki samedi. Parce que Marie étant qui na dimanche, na tonton Isaki no molili, à mon lili était déjà vide. Donc Jésus-Christ a ce quoi qui na samedi ou entre 15h et 18h et à samedi. Alors, ce que tu zongi 72 heures sima. Et tu comprends que Jésus-Christ a kufa kinde mokolo ya misato, mercredi. Alors, si tu yebi que Jésus-Christ a kufa kite na mokolo ya vendredi. Non jour où il y a kaliboso ya sabbat hebdomadaire. Oui, apostle, non. Mais Jésus-Christ a koufaki na mokolo ezaki jour moko spécial. Ezaki sabbat hebdomadaire te. Ezaki jour moko spécial. Et c'était un grand jour. Et jour wana tout comme on a selon le banzambe na moi calculo tout sali sur base ya maeto tangi concernant Marie nenga kena lilita tongo. Tout le monde que Jésus-Christ a koufaki na mercredi pe asekui samedi akufi mercredi à 15h akundami na mercredi on a avant 18h et 72 heures plus tard samedi entre 15h à 18h Jésus-Christ asekui et Marie tanga kena lilita dimanche na tongo zana molili akutaki déjà Jésus-Christ asekui. Alors maintenant que tu as dit que Jésus-Christ a koufi le mercredi, nga nazo proposer que bato ba changer kolonga vendredi saint na mercredi saint. Pona nini? Po ete Galate chapitre 4 ezolo baboy. Toke na épître Galate ya Paul na Galate chapitre 4 to tanga verset 9 pe 10. Mais à présent na sikoyo na ke boye bino bosiri koyeba boyebi nzambe. Ou plutôt bino boyebani na nzambe. Pona nini bozozonga lisusu na ba fable wana ba pauvre rudiment. Oyo bozolinga bozala aservi na yango lisusu. Bozasu baumu na yango. Verset 10. Bozoko observer mikolo. Ba sanza pe tango pe ba mibu. Bato basala kango lelo. Bazai ko observer. Bazai ko observer ba mikolo, ba sanza, tango, bazoko observer ba mibu. Les années. Mais tinang tozoko linga toyeba.
exactitude, la parole de Dieu. Ezali nini? Parce que tant to ebi le banzambe ndenge nzambe alingi, to saleli yango, to ndimi yango, to komona ba résultat ya malamu. Alors, biso to lingi que bato ba yeba que kotlongola vendredi ti dimanche ezali 3 jours pe 3 nuits parce que Jésus-Christ mwana nzambe aloba a été ezali na makomi ki akosala mikolo misato pe butu misato na kati ya mabeli. Biso tolingi to adhérer na exactitude ya liloba ya nzambe. Tolingi to reconnaître bo solo la vérité ya liloba ya nzambe. Et au lieu que to landa kaka oyo bato balobi, mais esengeli to examiner liloba ya nzambe po ete toyeba bo solo. Déclaration à Jésus-Christ dans l'évangile à Matthieu 12, 40 ezalaki nini? Jésus-Christ alobaki boy. Lolenge moko Jonas azalaki na kati ya libumu ya mbisi ya munene mikolo misato pe butu misato. Mwana ya moto ye azomi lobela po azoloba po na ye moko mwana ya moto. Donc Jésus-Christ pe ya kozala na se ya na kati ya mabele mikolo misato pe butu misato. Et yonde comment si yonde como bale okoki ko calculer te. Na ebite quel genre en mathématiques? Nzambe azali fantastique. Nzambe a inspiré Jésus-Christ aloba que y a kosala 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Akosala butu mikolo misato pe butu misato. Ezali période misato ya 24 heures. Et 72 heures. Alors, yonde comment si yonde kombale okoki kosala ko calculer te. Ko banda vendredi à 15 heures. Ti dimanche na tongo okokisa mikolo misato pe butu misato. Kasi toyebi na maina utu ko partager na bino Yesu Christu akufaka te na mokolo ya vendredi. Jour o ezali boso ya sabbat hebdomadaire te. Po ete mokolo oyo elandi liwa Yesu Christu ezalaki sabbat hebdomadaire te, ezalaki sabbat moko spécial. Ndenge totangaki yango na buku ya na évangile ya Jean. Yesu Christu akufaki na mokolo oyo eyaki liboso ya sabbat moko extraordinaire. Nzambe ya bokasi bon son apambola bino na kombo se moko ya mwana wa ye mobikisi na biso Yesu Kristo.